Ote mingi batata maman bozuli bako monene ya kolanda magazine le magazine ya kini etumba epesa mangana mona ya suka bajika Serge Bwolo na pesi mbote n'église monene na Angola église Midepek oyo kamagala le prophète Fortina Bukanga na pesi bino mbote bino baso botala ka mona suka bajika Église monene na kombo ya Midepek ya Angola et organisé 2 journées de grâce oyo e kamamala prophète Fortina Bukanga na commune ya Njili na place Sainte-Thérèse dans mokolo ya samedi le 24 na dimanche le 25 et bien si moto nyonso oli ko vivre bikamo yesu masia aya la place Sainte-Thérèse R15 à la souka na événement bolanda ndenge église eyaki na Congo avec JP Ntsumbo interview. Oui, bandeko pa bolingo ba mesana kotala njile tumba bozomona wana ali prophète Fortina Bukanga nde ezalaki mokolo o azalaki descendre na RDC ko ya ezalaki mokolo wana ezalaki suka na événement suka na ndusa botala kamne lekelaki na njile boka interview o ya frère. Bonjour papa. Oui, bonjour. Comment on dit? Comment on a frère Dodo? Frère Dodo, est-ce que tout le monde population ezolanda bino mingi bien combien d'années? Ouais, biso to uti Angola tozana prophète Fortina Bukanga. Précisément tu es na Kinshasa pour na milieu tozana ngo. Ils ont 2 jours, le 24 septembre et le 25. Donc ndenge toza awa journal lelo ezaki kilt matinal. Le moni population nyonso okuti awa. Parce que ndenge toza awa chaque kitongo tona kit matinal. Donc awa toza na référence, toza na avenue Télé numéro 31 bis. Ah ils ont chez ba prophète. Donc toza awa précisément si le 24 ndé toza on a terrain Sainte-Thérèse, to banda le 24 septembre ça samedi, et dimanche le 25 aussi ici. Oui, bandeko pa bolingo bozomona wale ali prophète Bukanga Fortina ali le seul prophète o asala nzambe na solonde akitenya Sainte-Thérèse na Njili. Asala kana mboka Luanda mais ali a osala mopange na campagne na ye ali le 24 na le 25 ali suka na événement. Yango abengi tous les Njilwa osala wapi wala wapi yaka ko vivre bikama yesu basana nzela na ye. Nzambe boyo kanenge zaki suka na événement babinaki bayembaki na nkembo pe na succès na ye. Yalaki suka pe banoko bayembaki lokola boye. Bota ndingo bayembaki suka la ndusi. Prophète Bukanga ye prophète nzamba basepele asali biso ya minene asali biso ya minene nzamba bakisa donc une libération ngai loboko na ngai esika pasteur namona libéré dio nzamba zo lokumu na komona au frère Nabino Nico Delix, alors balobi campagne les 24 le 25 septembre na terrain 6 Sainte-Thérèse. Bato passer na nzambe ba utsangola ba ekote ya mato imango ngite pona koyoka parole donc lilo banzambe sozo yoka ngo ya roi mbula. Plus en plus yoka parole de Dieu ezo changer. Donc biso nyonso banoko bayaya bana Zanzibar batutu bato mela ba bière. En tout cas moi tant on a pendant en tout cas le 24 et le 25 to ya na présence nzambe na Sainte-Thérèse. Nzamba pambola mutu nyonso. Merci Nabino Banso, vous avez dit bakwa pour la magazine na lokini etumba na komi na suka na nga magazine na pesi mbote na Nico Delix na pesi mbote na la casa Bino Banso boza na sima ya mosala nzambe na pesi mbote pourquoi pas na pesa mbote na le prophète international prophète Fortina Bukanga isika oyo loboka nzambe lalaka papa na Nathan na komi na suka na nga tolobaka bola mwanzambe pola kate bola mwanzambe kufaka te mais libandi na molili emo na kate na komi na suka magazine na bimbote na bino pona ngala bino to kabwani botika la malamu